ukanga makambo. Nalipona kubomba mayele. Iyo mtu basi hiyo. Bomba servo nani? Nani? Kubomba mayele. Liloba ni toyoki ya mingi na kati ya ndego ba servo. Kubomba mayele. Mayele. Donc na cerveau. Kubomba ba mayele, ukamaka makambo, ukanisa makambo malamu. Ata makambo yo makambo betu kachangwa. Ana? Donc mtu azoka kachangwa malamu kachangwa na cerveau. Wewe bado kachangwa madea kachangwa pi? Cerveau. Donc cerveau ça makambo ana non. C'est comme ça on dit dans intellectuel il fallait là. La chimie. Pour ça les labos. Ça la maille. Ça la maille. Ça la cerveau. Ça la bongo et ça la cerveau. Ça la moutou. Ça la. Les autres ça la maille les latines. Ukata malamu. Nani swali akati kuhusu. Kubomba malamu. Niko boyeba makambo. Niko seba ebisio drapeau aneza likolo. Iza ya momoko. Eloko moko esimbi ya mote. O iza ya solo? Non. Iza ya solo te? Oui. Pour la iza ya solo te? Bateli bendela simekanja mo. Boko ani li bendela mo zoko ya te. O bakundia mo na sama beli. O batie protège. Na yo bien te lo bazoba. Ko yo personne na zo ba bien te. O batie protège na se. Na se na mo. O batie beto na se na mo. O batie li bende na se na mo. Za li bende msusu pas wana. Kasi omoni de li bende o eteni drapeau na mupanzi na mwisa na mabende. Ibali. Ça veut dire oui. Batie bakali ko eninga te. Oui, maman. O batie ciment. Protection. Protection et la tini. Protection et la liloba moko na yala qui protège. La tini ni. Ko batela. Donc batie biloko ko batela. Siko pona nini ezo ningana kwa ni tsali nini te. Pona mupepe ya solo? Oui. Mupepe. C'est mupepe ya kiti ndao sana. Ingawa saa nini? C'est mupepe zate ngale ningana. Ingawa ningana te. Ingawa saa nini? Epanda fixe nini boy? Pona nini? Kwa nini ngapanda fixe ingawa tsela labo? Comme pepezate fo. Comme pepezate fo. Siko se mu pepezate. Ce qui va singa zalaki te. Ce qui dit bende bezalaki te. Tu vas pas ninga sani. Ngaki? Ngai kwa ngai sani. Ebandate. Ngai pandate. Inga matate likolo. Balinga batsangote. Donc wana na to sala nini? To sala la bongo. Sikonga ina pesa bino réponse mususu. Eza na po bandoki bakoki yango te. Est-ce que c'est ça? Non. Oui. Non. Oui. Omoni ndeto kabwani.
Bamsu balobi ya so bamsu ba dia lokuta. Elingo ba wana esali bongo te. Tokomo luka ba makambo ipai mususu. Tokomo o bandoki o ba boyite. Osalela bongo ezali likambo ndenge balakisi yo otali yango oluki biyano. Eyano eza nini? Moi monsieur. Réponse. Makanisi. Makanisi. Oluki makanisi, oluki biyano na pona nini eza bongo. C'est-à-dire po ozwa biyano wana esengeli liboso otala yango malamu. Otala biloko nini eza wana. Omoni ye atalaki ti to omona te me mabende moko ezalaki na se wana. Wapesa akanisa ye kaka bongo te me atalaki amoni mabende alobi. Donc osalela bongo ezali likambo nyonso eyeli yo okanisi na mutu na yo eye po na nini oluki obandi koluka ba réponse. Makambo so elaka réponse eza facile te. Awa tozwi ba réponse mais likambo so elaka pe omoni réponse ekomi pasi. Yango wana oyaka na classe mpona koluka ba réponse wana.